Bonjour, bonjour. Na balandi na biso nyonso ya Family TV News. Baye balandaka biso mokili mobimba na benga bango mana bana mambo parce que yebaki bazaka ebele bao balandaka biso mokili mobimba ezala na Europe, ezala na États-Unis, ezala na Chine partout baza tellement ebele na pesi bino mbote na kombo Yesu Masia na pesi lisusu mbote na ba oyo balingaka kolanda bemission na nga pe basabonaka bapartageaka vraiment na pesi bino bambote ebele na yebi ke boza tellement ebele ya koloba lelo eza tellement ebele toza lelo wana po to partager message ya sika ensemble elongo na ba mama elongo na ba papa ba jeune fille ba mama parce que Jika aza wana po na batu nyonso Jika international. Comprenez mon émotion nalingi bino mingi tellement lelo tozolobela lisolo ya mwasi ya libala kaka ndenge tolobaka na baconseil na biso mwasi ya libala oyo abali ayebi ke mobali na ye atrompaka ye mwasi wana abala me ayebi ke ndenge aza na ndako na ye ya libala mobali na ye atrompaka ye eske aza mwasi malamu to aza mwasi mabe nga Judith na bali nayebi ke mobali oyo nga nalingaka mobali oyo nga mpenza natielaka mpenza motema parce que ntango tobalanaka ezaka parce que tokóma bakamarade tokóma bandeko tokóma nyonso mobali na nga nalingaka nayebi ke ndenge aza boye abimi ake pa mwasi mosusu ndenge aza boye abimi ake kokutana na sheri mosusu me nga nayebi yango nalobaka eloko te soki aye mpe abetelinga porte 0h nalobaka eloko te nasalaka eloko te naderangeaka ye te lelo tokobeta lisolo ya mwasi wana po toyeba mbala nsima totunaki eske mwasi wana azali mwasi malamu to aza mwasi mabe nayebi ke bato ebele bakomelaki nga balobaki aza mwasi mabe bamosusu balobaki aza mwasi malamu kasi lelo tokokota na développement mpona koyeba aza mwasi malamu mpona nini nga mpenza na mwasi abongo na place oyo nakobeta lisolo neke aza mwasi malamu te naza na place moko te na kobeta lisolo neke aza mwasi malamu te mpona nga aza mwasi mabe na baforme na ye nyonso aza mwasi mabe na baforme na ye nyonso napesi mbote na mama Nicole na Ukraine bonjour ma mama chérie soki te nzambe apambola yo président des présidents Thomas Libinza na Ukraine na staff na ye mobimba na fondation Ateluelu napesi bino bambote ebele makasi nayebi ke boza ebele napesi papa papi Abed bambote ebele aza parmi bato pe balandanga papa Marcos bonjour ça fait longtemps papa ozosala signe de vie te merci beaucoup mon papa que Dieu te bénisse beaucoup mpona soutien et puis mpona baconseil na yo tokoti na mama na likambo na biso mwasi abala ata abala te bandeko conseil na biso ezalaka mpona basi ya mabala te ezalaka mpona mwana mwasi nyonso oyo abengami mama na nkombo ya mama parce que ntango okokisi déjà 18 ans ma chérie oza déjà na capacité ya kokota na ndako ya libala oza déjà na capacité ya kobota oza déjà na capacité ya koformer foyer bamama na biso babala na baage ya mike basiporta biso mpe bafanda bandura mpe bapasi nyonso lisolo na biso ezali ya mwasi oyo abali Joseline Moussaou komilinga mama tiki ete nzambe alola pambola yo toujours na tribune des femmes lisanga oyo ezali kokambama na basi oyo bapanzaka sango elongo na mama Rachel Rachou babonjour ebele na tribune des femmes nyonso mobimba tiki ete nzambe alola apambola bino makasi vraiment nalingi natuna mpe tozobeta lisolo ya mwasi oyo abali kasi ayebi ke mwasi na mobali na ye atrompaka ye plutôt mais mwasi wana alobaka eloko te mwasi wana asalaka eloko te mwasi wana afandaka place wana toujours akroise maboko azondima babiloko wana mpona ngai Judith mpona ngai Kalanga mpona ngai Masingo na kolobaki aza mwasi mabe vraiment bolimbisa ngai soki eza na mama moko asipotaka yango nga na kolobaki aza mwasi mabe na kokota na detail mpona kolakisaki aza mwasi mabe pourquoi aza mwasi mabe na kolakisa pourquoi aza mwasi mabe
obali mobali na yo mwasi moko te mwasi moko te ata na bamusulman bango baeklikaka bango kefo bafanda na mabala mibale misato zuwa ezangaka te mwasi moko te awa na se na moi akondumake mobali na ye atrompe ye mwasi moko te vraiment ndenge nazobeta lisolo malandi na biso ya famille TV News apasa nazolobake abonnez-vous massivement bandeko bodécourage ngai te boencourage ngai na mosala nazosala vraiment bosunga ngai eza na baparent eza na mabala eza na bandeko mabe ekokaki kokota à travers kaka maloba ya pamba tozolobaka ndenge nalobaka vraiment bazokoma sauve mpona kolinga nga ezaki opesa nga mbongo te eza nini te partage kaka aye abonnez-vous aimez tika commentaire na yo so okoti na YouTube na Family TV News otiki commentaire na yo na koyebaki mutu tel akotaki na ba émission oyo kolanda na kobwaka yo pe na koloba na kotanga kombono parmi bato bazo soutenir ngai vraiment to s'abonner na Family TV News mwasi moko te awa na se na moi akolinga ete mobali na ye atrompe ye mwasi moko te je vous dis et je répète mwasi moko te akondimake mobali na ye atrompe ye azalaka te bandeko na ngai azalaka te pourquoi akolinga te parce que bolingo eza na kati mpona nini tolobaka etu bible elobaka toza basi ya nzambe toza basi ya jésus christ et pourquoi azalaka na zuwa na biso lorsque toza kosala mabe pourquoi siko mobali oyo olingi mobali ofandaka ne ndako moko mobali oyo abali yo to sheri oyo olingi bovivraka na ye oyebiki azobima na mwasi mosusu okoyebisa ye te okopekisa ye te supposons ke mwasi wana bipai azokende aza na maladi supposons ke bipai azokende mwasi wana aza na kisi envoûté ye abendi ye omoni te ke yo nde okoperdre mobali na yo supposons ke mwasi wana mpe aza spécial ayebi kolengela mobali baza bajara basi oyo mobali azolia ye azolongolele mikwa ebandeko bazali nazokosa te mobali azolia ye azolongolele mikuwa mobali azolia ye azolongolele mikuwa koto oyo atie bassin na mai atie mai na bassin mobali azotia makolo mwa mai eau tiède atie wana papa wana soki ake koto soki akoti epa na yo obandi kogangela ye obandi kokrie obandi kolobele mabe soki asake kuna mama okoko kozongisa ye lisusu mwasi wana aza mwasi malamu te mpona baoyo bakomelaki nga parceke nanonsaka sujet na nga mpona baoyo bakomela nga ke non aza mwasi malamu nani ayebisi yoki aza mwasi malamu mwasi oyo abali ayebike mobali na nga abimaka ayebike mobali na nga aza na bamakango ayebike mobali na nga azongaka 0 ayebi apekisaka ye te alobaka te atalaki na misu nani ayebisi yo papa okomelaki ngo olobiki aza mwasi malamu finalement ozokende soki yo mwasi na aza bongo finalement ozokende na liwa yebaki mwasi wana akoboma yo yebaki mwasi wana alingaka yo te yebaki mwasi wana ayebi kutu vi na yo te yeba peke mwasi wana aza pe na mibali mosusu aza pe na mobali mosusu obimi nga pe na bimi mutu na mutu abimi na kote na ye tozongi ka tokoti na ndako tolali awi tozongi ka tokoti na ndako tolali parce que mwasi ya bongo amérite jamais kofanda na ndako moko baoyo batala filme ya mafamille ya baivoirien batala mwa scène moko elekana wana ntango baoyo bazalaka baacteur ya filme wana ya série wana Monsieur Boyeri na Madame Delta ntango Madame Delta ayi kokuta Monsieur Boyeri na kati liboso abandaki koloba azopekisa mobali azoyoka te me ayi kokuta ye na meilleur ami na ye na kati ya chambre na ye je crois mwana mwasi wana abimaki a partir ya jour wana mwana mwasi wana abandaki koloba lisusu na mobali eloko te aganga te alobe eloko te me boimagine bao batala série wana eloko nini mobali wana asala
abandaki kokende koloba partout ke mwasi wana alingi aboma ye. Bato bazomituna me mwasi wana alingi aboma yo na nini, oyo te alingi aboma ngai. Meme mama ya mobali atelemeli mwasi olingi oboma mwana na nga sans le savoir alingi aboma mwana na ye na nini. Tango bafandi aye koexplike mokili oyo mobali asalaki. Parce que nga na retrouvé eloko ya bongo, nalobi eloko te, nazofanda no na ndako, mais ce n'est pas vrai. D'abord, mobali azo présenter biloko misato. Mobali azo présenter 3 choses. Azana forme misato na kati na ye. Oui. Mobali azana forme misato na kati na ye. Ana kote ni bonyama. Bokomituna na lobi kote bonyama pona nini. Mobali azana kote bomoto. Kote bomwana. Mobali pas zo présenter Nzambe. Côté bonyama, cela veut dire que mobali nyonso oyo, quelle que soit forme na ye, soka lobaka, soka pekisaka, soka gangaka, yo oza koloba na ye, loba za mobali aza na maîtrise ya makasi que tango mwasi biso basi ndenge bapesa biso badon ya ofele, ya koganga, ya koloba, ya kofinga, tango mwasi azoloba ye abateli kondima na ye to abateli monoko na ye a répondre mwasi wana te wana ça va. Mais soki kote bonyama na ye bimi kote ki sauvage na ye bimi akobeta yo akovimbisa yo elongi. Côté bomwana ezali ete mobali nyonso agiraka lokola mwana muke alingaka ba prendre soin na ye kaka ndenge toyebisaka mwana réveille-toi, lave-toi, porte ça, ce n'est pas repassé. Donc mobali nyonso azaka kaka bongo. Moko na donc baza ebele te. Bazaka ndenge tozaka ba mama o bazaka na bana bayebi ndenge bana bazali, mibali baza pe bongo. Mwana muke topesaki biloko kolia, ba mibali pe ba papa to ba jeune garçon baza pe bongo. Baza na instinct ya bana mike, donc baza bongo lokwa ba mike. Donc akota na kati na ye ke ye fo basalela ye nyonso. Alors tango yo oza na mwana, omoni ke mwana naza na ye na ndako, abimaki azongi te. Tango mwana wana nalingaka, ba mama o babota bayebi ndenge ezalaka. Mwana na nga nalingaka ye, mwana wana kendaki azongi te. Tango mwana na yo azongi, mama okosala nini? Okotala mwana na koti na ndako, olobi eloko te. Même pas kotuna yo uti wapi. Sujet nazopesa eza sujet papa lokola yo papa kolanda émission na nga apesinga likambo azolikana nango ayebisinga mama alobela ngo tuna pe bato mwasi ya bongo eske aza mwasi malamu to aza mabe malgré nga na développé boye peut-être eza na papa moko quelque part akoloba tango on annonçaki yango eza na ba o bakomelaki nga balobi ke oui aza mwasi malamu. Mais ndenge nazoloba boye papa wana azovivre na ye aza na ye na kati ya ndako ayebi ke mobali na nga trompanga ayebi ke mobali na nga aza na bamakango libanda. Mais mama wana aloba eloko te, même pas kotuna ata uti aye 2 heures mama wana azaka na temps ya kotuna te ke oye 2 heures boye mpona nini. Non, mama wana tunaka te, mama wana tunaka te. Besoin même ya koyeba ke pourquoi okoti na ndako retard boye mama tunaka te. Balobi ete papa aza chef, mama aza maîtresse ya ndako. Maîtresse a contrôlaka na classe. Nani aza mwana mayele, nani aza mwana ya mayele te, nani ata asali devoir, nani asali devoir te. Maîtresse a contrôlaka na ndako makambo nyonso na ndako. Maîtresse a contrôlaka ngo malembe malembe malembe. Maîtresse azo contrôler. Pianga mwa mainami. Maîtresse a contrôlaka o nyonso ezolekana.
est-ce que o asala ki devoir nga na maîtresse ba pesi nga titre ki maîtresse obala te nzamba pesa biso autorité pona kokonza ba papa me na kati ya ki nalobaki ke mobali aza na forme ya mwana aza na kote ya kibonyama aza na kote ya kibonzambe soko memie na kote ya bonzambe donc akomi mokonzi na yo so memi ye na trois forme na ye akomi likolo na yo c'est pour cela balobi papa aza chef wa famille tiana ver papa aza chef wa famille papa aza chef ya famille nga na maîtresse yo za maîtresse ye kuna za maîtresse ye pe kuna za maîtresse biso toza ba maîtresse tobala te conseil eza kaka mpona bao babala te même baoyo babala te même bacélibataire batantine célibataire bazozela nzambe akutanisa na esengo apesa bango esengo motema na bango bami na bango benemi na bango te mpo bamisusu babala mpo babala lobilobi ekomi baza na ndako bakomi benemi lobi bakomi benemi siko nga naza na nga maîtresse ya ndako olimbisa nga s'il vous plaît naza na nga maîtresse ya ndako mwana nga classe akotaka 10 heures classe ebanda ya 7 heures akotaka 10 heures akotaka 12 heures akotaka heure nyonso nga maîtresse nalobaka te nalingaka mwana na nga te zwa sikoyo mobali aza mwana soki olinga mobali na yo soki oza na motema ya bomama okoyebaki mobali na nga abimaka ozolobela oko te mama oza motema mabe soki eza mama ozolanda nga okolanda video na nga peu importe na pays ozala na Congo ozala na Gabon ozala wapi ozala na étranger mokili donc place nyonso yo ozali okomolandaka video na nga mama oza motema mabe oza motema mabe oza motema mabe okoki koprotege mobali na yo te babi ete mama aprotegeaka yo vraimen oza motema mabe oza motema mabe komo okotika mobali na yo ozolobela eloko te oza capable ya koboma ye okobenga ye papa nzela ozosala eza mabe soki ayoki te batemoin baza mikata moko balobi ete makambo ya ndako bamemaka yango libanda te soki omoni ekokeli yo omoni epa nzambe ezokoka te epa nzambe kutu eko jamais kokoka te loba soki eza destin na yo te soki eza destin na yo te wana nde epa nzambe mpenza okomona nzambe amemi yango na gauche bokabwani mais soki eza lokola sapatu na yo soki eza lokola sapatu na yo ata zongaka 3 heures fandisa ye papa kosala boye te bunda mpona eloko olingi comme on dit sacrifie-toi lorsqu'on aime on se sacrifie mesdames lorsqu'on aime on se sacrifie sacrifier c'est quoi il faut lutter pour ton homme il faut lutter est-ce que okotikela moninga kasana nini ka boye kaka okotikele ka biloko akolia kaka na sani boye otikeli ye soki ye aza na makasi seke azwi yo mobali cela veut dire que yo olinga mobali na yo te cela veut dire que yo donc ti ndenge bofanda wana donc yo oza na okuna te balandi bao balobaki ke aza mwasi malamu nga na oyebisa bino ke na na commentaire moko te na kotia mpona mwasi wana aza mwasi malamu te banda lelo ti lobi aza mwasi mabe yo papa kolanda video na nga soki oza na mwasi ya bongo fandisa ye tuna ye est-ce que madame olinganga tuna ye yoka réponse akopesa peut-être abangaka yo peut-être soki atuni obetaka ye mais soki abanda kotuna yo avant omoni atuna ko lisusu atalaka yo obeti porte ofungoli ye akoti na mbeto alali yo mpo okoti tuna ye ekomaka danger eza danger permanent ntango mwasi afandaka kimia na likambo ezosala epasi yebakeli wana eza pembeni ntango mwasi afandaka kimia na eloko eblesse ye motema yebakeli wana eza pembeni il faut vraiment
Il faut vraiment fandisa ye. Soki papa kolanda vidéo nanga. Okutani ke ozana problème wana. Fandisa mwasi na yo. Tuna ye. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes réellement? Est-ce que tu m'aimes? Kaka ndenge na lobaka. Ba erreur na biso ya lobi lelo ekoma conseil. Ya baye bazolanda biso. Ba erreur na biso ya lobi lelo ekoma expérience ya lelo. Pasi onga na mona lobi nakoki kosala ngo esengo ya moto moko boye. Motema o ezoka lobi lelo ekokoma motema ya esengo ya moto akolanda nga. Bible ezoloba ete topesaka kaka oyo toza nango. Place nga na Yeshua nakosala ete na maloba na nga yo réussir. Tuna mwasi na yo siko olinganga. Mwasi ayebi ke mobali na trompaka ye. Me mwasi wana azoloba te. Oyo akomela ngaki aza mwasi malamu. Nga na oyebisa yo ke pona sukisa aza mwasi mabe. Aza mwasi malamu te. Mwasi nyonso aza na devoir ya koprotéger mobali na ye. Mwasi nyonso aza na devoir ya kolinga mobali na ye. Sara benga mobali na ye Seigneur. Tina liwa na ye. Mwasi nyonso aza na devoir ya kolinga. Et lorsqu'on aime, olingaka te loko olingi basimba. Zwaka elamba olinga makasi so moto alati yango esalo ndeni. Bongo mobali na yo. Bolalaka ne mbetu moko. Bolamukaka ne bozaka ne ndako moko bofandaka na ye. Oyebi ke mobali na ngai. Na mingi tu aza na mwasi moko quelque part. Ah ma chérie, ozoloba te, oza motema mabe quand même. So olanda vidéo nango oza motema mabe. Oza motema mabe. Je vous dis la vérité. Wa motema mabe. On mérite babengo mama te. Ah, ça c'est la vérité. Wa vrai motema mabe. Vrai motema mabe. Oza vraiment motema mabe. On a kolobela yo eza que soko sentir que obanda kolobela ye avant a changer te. Luka stratégie ya kolobela ye. Kofanda kimia te. Protéger le konzamba pesi yo. Ebele bazoluka ngo. Protéger yango. Ba misusu ba divorça ezala na volonté na bango te. Ba misusu ba divorça Nzambe ye moko ndalinga. Divorce ya liboso tokoki ko comprendre epa ya mwasi me ya mibale eza mwa pasi. Yango soko divorça mbala ya liboso po s'engager na course mosusu. Tala yeba bipa yozokende. Po tango kokota boka bwana te. Bandeko bolimisa biso toza en direct. Vraiment. Il faut yeba ke soki olingi osangager. Il faut yeba ke ndenge nga naza boye nazo s'engager. Eza pona ba jeter. Eza pona ke liboso. Na suki awa boko melanga. Oya ye amoni ke mwasi oyo mobali na ya trompaka ye ya lobaka te aza mwasi malamu. Comment na ko répondre benga. Mais oya aza d'accord nanga. Nga na lobi ke aza mwasi mabe. Akoboma pe mobali wana na kati ya pongi. Akochela ye pe poison. Akosala ye pe mabe. Aza mwasi mabe. En tant qu'une femme, je dis que c'est une mauvaise femme. Et s'il y a un homme qui vit avec telle femme comme ça, la mwasi a bongo, yeba ke oza na danger permanent. Na lobi te ke oboya ye, benga ye, yebisa yo madame, qu'est-ce que je te fais? Est-ce que tu m'aimes encore? C'est ça. C'est simple. Est-ce que tu m'aimes encore? Je vous aime beaucoup. Abonnez-vous massivement sur les Family TV News. Family TV News, yabiso moko. Family TV News, ni par ailleurs. Kakana Family TV News, nde boko zo ba conseil ya boy. Je vous aime beaucoup. Prochainement na ozala na ba mama, na kozala pe na ba invité poto beta. Kaka lisolo oyo, toko beta mosiko ensemble elongo na ba mama. Mais yo tika commentaire na yo. Tika j'aime na yo. Partagez. Ba mama mususu bayoka, bayeba lolenge nini bakoki ko
kobatela richesse nzambe apesa bango nalingi bino mingi bao nyonso baolandanga mokili mobimba tikete nzambe alola pambola bino mama Pascaline de la foi na Irlande tikete nzambe alola pambola na papa Gabi nalingi bino mingi en tout cas soki Yesu azongi te nga na bino tomona na episode ezoya